Bande Kobalandi, en tout cas, toye lisusu, na numéro na biso ya Congo Bololo. Ya solo pena toye bieti bobandaki kozela numéro 5e numéro ya Congo Bololo. Kasi bandaki koya te, me kasi tala biso wana toye lisusu na pokwa na lelo. Pamba te, lelo ya solo peza ezali mokolo ya tuku mibale. Bolimbisi, tuku mibale te, me tozali mokolo ya mibale ya sanza ya misato. Mobu ya koto mibale na zomi na sambo. Tozali mokolo ya boni bama batata bandeko, lelo ezali mokolo ya minei. Mokolo ya minei bama batata bandeko, toyei nano tomeka nano koyebisa na bino maye mazali koleka na kati na RDC, maye mazali koleka na kati na colonie belge bama batata bandeko. Nini kuna ezali koleka kuna bama batata bandeko? Pamba te tomoni kimia ekomi kuna ya kosakana te. Bato bakoti na distraction moko, en tout cas bama batata bandeko, okoki meme kondima te. Et c'est comme si situation ezali gravité. Et pourtant, biso bao toza kolande la situation, biso tozali ba vrai combattant, toza kotala ete situation ezali mabe na kati na un colonie belge. Bientôt, bama batata bandeko, eko exploser. Et pourtant, bandeko bazo prendre conscience te. Bandeko baza kozwa mayele te. Bandeko, c'est-à-dire que mabota na mabota eza ko s'organiser te. Eza ko s'organiser te. Bana bangala baza ko s'organiser te. Le peuple mongo baza ko s'organiser te. Le peuple luba baza ko s'organiser te. Le peuple tete la baza ko s'organiser te. Alors bana boyoma baza ko s'organiser te. Mais likambo nini bandeko bakoti nde na distraction. Longwa bama batata bandeko, les grands maîtres de la sagesse Congo, Mfumu Mwanda Nsemi, apesaki mot d'ordre. Apesaki mot d'ordre. Alobi, mopaya oyo aza na moto ya mboka, preavi na ye esili ekoki, abima kende. Pamba te, bakoko ya mabele mabiso balingi lisusu komona ye te. Bapesi délai. Abima kende. Alors donc, asengi na IDPS, na MLC, na Bundu da Mayala, tango mopaya ya kokende to fanda, to solola, to yeba ndenge nini tokoki kosala pona mabele oyo bakoko batikelaki biso. Ezali donc mabele ya bapaya te. Alors bama batata bandeko, mot d'ordre pesami. Mfumu Mwanda Nsemi asala appel na ba parti politique oyo MLC, IDPS, pe na Bundu da Mayala. Mais kasi eloko nini toza komona bama batata bandeko, appel oyo les grands maîtres de la sagesse Congo Mfumu Mwanda Nsemi a lancé, ba parti politique oyo silence absolu. Bazai ba ata mot à dire te. Oyo a remplacé Tshisekedi wa Mulumba, Félix Tshisekedi, Félix na komba bapaya, Tshisekedi na kombo na ye, alors ata mot à dire te. Silence absolu. Alors toza komona nini? Toza ko constate nini? Félix Tshisekedi, ye wana simbi bâton de pèlerin, ake na ende na Afrique du Sud, pona kosenga primature bapesa ye. Ake pas Zuma, po ete Zuma pesa influence, et pas ya Hippolyte Kanambe, apesa ye poste ya ministre, ya premier ministre. Mais bama batata bandeko, tolobi mopaya abima kende po préavis na ye koki. Le grand maître de la sagesse Congo Mfumu Mwanda Nsemi alobi yango. Mais ndenge nini yo lisusu ozosala démarche osala lisusu na mopaya? Cela veut dire que yo lingi mopaya vanda na mboka, occupation et continue. Mais bino ba membre EDPS, est-ce que vous comprendre la situation ou bien vous comprendre te? Bino ba membre à MLC, est-ce que vous comprendre la situation ou bien vous comprendre te? Mais pour nani bozo la situation na légèreté ndenge wana?
mot d'ordre est lancé, l'un de vous a eu bopikili kiwana sur le terrain, affronter l'ennemi sur le terrain, mopaya sur le terrain, pour être tout récupérer mabele, bongo to ya kofanda to bongisa, ndenge nini tokotambwisa mboka oyo. Alors, au lieu de réagir, vous avez réagir. Depuis déclaration oyo mfumu mwanda nsemi asalaki, toza komona ata parti politique moko eyana au secours ya mfumu mwanda nsemi te, depuis bapaya wana bake concercle. Donc, ndako ya mfumu mwanda nsemi na basoda bauti ngambo na ngambo. En tout cas, ba parti politique o nyonso ezoloba eloko te. Donc babengi la non-assistance de la personne en danger. Alors, bandeko mumituna. Mais pona nini bavandi silence? Tu ko comprendre que non, ba politicien ba bundelaka nde mabumu na bango, ba bundelaka nde poche na bango, ba bundelaka bino ba peuple te, bo fungola miso po bo comprendre yango lelo. Bo fungola miso bo comprendre yango lelo. Ba bundelaka nde mabumu na bango, ba bundelaka bino te. Bazwaka bino donc lokola ba bouc émissaire po bo salela bango, bongo bango bazwa elonga. Mais bayebisi bino ke oyo aza mopaya esengela kende. Mais bino bokomi nde ko bunda po ete bozwa primature. Bosalela nini mopaya, c'est-à-dire bo occupation et continuer. Mais oyo ezali kama kokamwa. Et pourtant bayebisi bino. Bayebisi bino te moto yo aza mopaya préavis na ekoki. Po bozaki na courage te ya koloba, ya koyebisa ya bima. Mais moko na bino azwi courage wana. Atelemi alobi mopaya. Bima. Nalingi komona o lisusu ate. Ba politicien mosusu, ba président parti politique mosusu, balingi na bango koloba to bite biso to koloba te parce que soki tolobi bakokanga biso, bakotia biso na prison. Alors toza na makoki wana te lokola ndenge mfumu mwanda nsemi aza na yango. Mais sikoyo ozobanga. Ozobanga parce que olobi koza na makoki wana te, mais poni oza leader ya parti politique. Pona nini ondimi koza leader ya parti politique? Un leader ya parti politique akoza na kobanga te. Akobundela mabele na avec acharnement. Mais sikoyo olobi oza kobanga. Mais olobi pe ozo kokamba bato. Mais quel est ce dirigeant là, un leader là, ou azali peureux pour kamba ba. Mais bato yo oza kokamba donc bakoza pe ba peureux. Donc, ce que vous allez incapable ya kokamba un parti politique, fanda na yo. Donc, landa na yo, nzela ya leader ou azali makasi ou atemi na bopikiliki. Landa na yo nzela ya mfumu mwanda nsemi. Alors, eloko ni toza ko constater lelo bandeko. Depuis mot d'ordre mfumu mwanda nsemi apesi, kaka bundu dia mayala nde eza kobunda. Seul. Les autres, bazo sale eloko te. Mais bozo sale eloko te, mais siko occupation ekosila ndenge nini. Tomoni ba groupe ya ba armée, groupe ya ba étranger, groupe ya ba mercenaires et qui concercle la résidence ya mfumu mwanda nsemi. Mais bino ba kolomboka, bufandi wana, le peuple ngala, le peuple luba, le peuple mongo, le peuple nande, le peuple lokele, peuple batetela, bozo lobe loko te. Bufandi na bino nya. Mais on a pas bien non assistance de la personne en danger. Comment mo payaza ko bundisa ndeko na bino na mabele na ye? Alors bino pe boato boza na kati ya mabele wana? O pe boza bandeko na ye? Bufandi na bino ye, bozo sale loko te, boza ko réagir te. Mais siko bolingi nini na kati na mboka wana? Bolingi colonie ko banango? Bolingi boza na domination ya baindo mosusu, ya batuchi?
alors sikoyo mpo na nini bozwa kokosa peuple yango biso tosengi na peuple botika kolanda balider oyo ce sont les escrocs bango bazali wana mosala na bango baza kobundela mabumbu na bango baza kobundela bainteret na bango bazobundela bino te bazozwa bino donc babuke misere mpo bosalela bango ntango bango bakozwa bokonzi babosani bino l'exemple neke ntango bakomaka badepute bazonkaka na babase na bango te mpona kodefendre bino me mponi bokolanda bango botika na bino kolanda bango le vrai leader lelo na kati na mabele wana ya katiopa lelo kaka moko mfumu mwanda nsemi biso nyonso derrière mfumu mwanda nsemi mosusu soki tolingi mboka na ezala libere soki tolingi koloni wana to transforme yango leader mosusu aza te kaka mfumu mwanda nsemi nayebisi bino me bulu kaka mirake bomoni yango no bino olingaka mirake ya ndenge nini bolelaka mikolo nyonso ono nzambe etindela biso mosungi mpo ete abikisa biso na pasi oyo me ntango mosungi ayaka bomonaka ye te botiaka ka te bino bokanisa ondireke mosungi yango akoya ndenge na koya na baclairon azokita na mapata na mapapu bazobeta baclairon ye wana aza kokita non esalemaka bongo te nzambe ayokaka badetresse na biso me ntango areagisaka alors esengeli mobikisi wana aya toujours na nzela bato nyonso tu bayaka parce que nzambe apungu tulendo ye moto asali mobeko na ye mpe azali moto ya liboso akotosa mobeko na ye alobi ete moto akobotama toujours na union ya mwasi na mobali alors yango wana soki mobikisi akoya toujours koleka na nzela wana union ya mwasi na mobali abotami alei na bino atangi kelasi apres ngonga ne ya kosala mosala soki ekoki abandi kosala sikoyo bino bokanisa kondireke mobikisi yango ifa ya na clairon na baclairon na mapapu non oyo wana ezali donc bato baza koreflechir malamu te esengeli to reflechir malamu bamama batata bandeko ngonga ya koreflechir yango oyo tozali na un leader charismatique sur le terrain mfumu mwanda nsemi oyo asimbi fungola ya kofungola la république démocratique du congo mpo tobuka mindelo ya bapaya wana oyo eye kotia biso na boloko jusqu'à seke bake kozwa bapaya baye kotia bango na moto ya mboka mpo ete barekolonize biso lisusu non ngonga ekoki botikela bitumba oyo na un seul parti politique te bundu ya mayala abunda sel esengeli biso nyonso tout ensemble tobunda etumba oyo bangala peuple ngala peuple mongo peuple luba peuple tetela peuple nande peuple lokele bana katanga biso nyonso liboke moko mpona kobunda bitumba oyo elongo moko na mwanda nsemi mpo ete todebute bapaya oyo baye kokonza biso bakenda libanda tolingi lisusu komona bango te na kati ya basali babenefice tro badetruit to babomi bato tro basilisi bato to basisi mbongo bayibi babima bakenda tolingi lisusu komona bango te na kati ya mabele wana mfumu mwanda nsemi asa alobi donc tolingi komona bango lisusu te bakoko ya mabele ya katiopa ya kati balingi komona lisusu bapaya wana te soki bapermetaki bango bafanda wana na kati na mboka wana mpo ete barekipere effort de guerre na bango oyo bayaki mpona kolongola Mobutu alors donc basi basali bénéfice ekoki alors bakoko balingi komona bango lisusu te yango wana représentant ya badie na biso divinisé mfumu mwanda nsemi oyo azali ancêtre vivant oyo aza korepresente bango na mabele ya katiopa ya kati asa apesi mot d'ordre na alobi il faut babima bakende soki balingi kokanga bisaka bolimbisi bisaka na bango te alors bakozala traîner na mabele oyo wana ya Kinshasa je vous l'ai dit bamama batata bandeko bomoni miracle esalemi non 5 armées mobimba eke concerqué n'est-ce pas résidence plutôt ya fumu mwanda nsemi résultat nango nini kanyama oyo apesaki elaka ete apesa elaka na Hippolyte Kanambe ete nga nakei na komemela mutu ya fumu mwanda nsemi awa okende kotuna ye place ye azali ye kanyama
kanyama bokende kotuna ye place azali lelo tala bana na kachopa ya kati bana na RDC balingi banyokwama basouffrir ata lider aye mpo ete akoka kolongola bango na pasi bazomona te faute ezali ya nani faute ezali ya bafaux lider oyo bazwi bandeko na biso en otage bazopesa bango espoir ya lokuta eputa bayebi ke bazokosa bandeko na biso bazokosa bango bazokosa pepe ngala bazokosa pepe mongo bazokosa pepe luba bazokosa pepe tetela bazokosa pepe nande pepe lokele bazokosa bango boko continue kokosa bandeko kan mais ere ya kokosa bato ese sili ekoki yango na tozwa koloba awa na pokwa na lelo bino bozwa kolanda biso le peuple ngala le peuple luba le peuple mongo le peuple tetela le peuple congo derrière Fumumanda Asemi po ete to dégoûté bapaya o libanda boti espoir na bino ba leader wana te ce sont des faux leaders bazo bundema bumba na bango ils ont d'ailleurs peureux tout na bango olobi ke soyo boza ba peureux te botelemela likambo oyo ya Fumumanda Asemi ndenge bapaya oyo bakei ko encercler bango kuna botelemela bango Fumumanda Asemi na kati ya résidence na ye na palais royal na ye plus de 250 bato baza na kati et depuis esali sikoyo à peu près un mois sikoyo baencercler bango bakati courant bakati mai donc oni azoloba eloko te communauté internationale azoloba eloko te pendant que bazwi bato baencercler bato bapinir bango mai eleka te courant te bandeko oyo eza somo alors donc et les journalistes na kati ya mboka est-ce que toza na mboka na ba journalistes ba ceux qui se prétendent dire que non voilà nous sommes les journalistes patriotes nous sommes les journalistes patriotes quel journaliste patriote vous êtes des menteurs vous êtes patriotes un journaliste patriote amona vraiment ndeko na ye na barme ya mokili mobimba ke koencercler ye pe a dénoncer te aloba te abelela tangwa te akende koloba nde makambo ba cinco ce sont des vêtus c'est des cinco yokanisi mosengo akoki kosala nini na kati ya mboka wana mosengo oyo azali l'incarnation de dieu d'étranger oyo azali au sort de nos pas ya Vatican yokanisi akoki kosala nini na kati ya mboka wana eloko moko te mboka wana ezali ya Vatican te mboka wana ezali ya bakoko na biso et bakoko na biso sont actifs maintenant mpona kokangola mboka wana parce que pe bana na bango bamoni pasi mingi alors moko na bango oyo azali ancêtre vivant incarné na kati ya mokili oyo na kati na katsopa ya kati mpona ete alibere bana na bango baza komona pasi Fumumanda Asemi olie biso toyoka ye biso tokenda koyoka Vatican tokenda koyoka représentant ya Vatican mosengo na bamupe na ye na babandi ne ya bamupe ya basutana non wana eza perdre du temps tokoperde temps ndenge wana te kolandaka bato ya ndenge wana te ekeke ya kolanda bato wana eseleki toza lisusu na bosenga na bango te bandeko tolamuka bolamuka botika kolala pongi tala depuis déclaration oyo Fumumanda Asemi asali awa na kati na diaspora babeli kipelekese bazoyeba te nzela nini bakolanda donc bino bozalaki na bolingai na bino nde kaka distraction soki vraiment bolingaki libération nde tomoni bino ebele awa na baplancarte nonce pas ya Fumumanda Asemi mpona kovenere ye awa na kati na diaspora me bovandi nye silence absolu donc bolingi na bino nde occupation tocomprendre bino bozalaki na bino bafaux combattant ozomona oyo bajournaliste patriote oyo baza kodénonce te kokenda kuna te mpo batala baafirme ndenge nini situation ezala koleka sene ndenge nini eza koleka mpona koinforme baimboka des faux journalistes vous êtes des faux journalistes où sont vos investigations
bozosala yango te. Tantôt soki bazosala yango bazosala baanalyse ya mabe mpona kopesa pouvoir na baoccupant. Donc bino bajournaliste oyo baza na kati ya mboka wana boza kotravaille au sort des occupants. Hein? Bozo travaille au sort de l'occupation. Boza na bino ba faux journaliste. Un frère journaliste à cause na bobangi te ya ko dénoncer situation où ils allaient vraiment injuste. Hein? Non. Boza na bino ba journaliste te. Bufanda na bino. Hein? Bozo lukaka ba lipa na bino, lo mea na bino, hein? Et puis boza ko se prétendre boza ba journaliste patriote. Des menteurs. Alors ba batata bandeko bana lisanga atimati. Boye bango malamu ete situation ezali ko ezali explosive. Yango to sengi na bino. Bino banso. Bana na kati opa ya kati. To sengi na mabota nyonso ya kati ya colonie belge wana. Colonie oyo ifo to buka yango. To longola yango. Po yango ezali obstacle ya développement ya mboka wana. Et pas wapi ba nie identité na bino. Ba nie identité ngala. Ba nie identité luba. Ba nie identité Congo. Ba nie identité mongo. Ba nie identité ya ba imboka. Ba ki kopesa bino identité ya lokuta na kombo ya congolais. Et puis tala bato yango abi bato amayele pe asa ko se prétendre nous les congolais. Nous les congolais quoi ça nous les congolais. Mongo ya communauté komi benga ye congolais. Hein? Abwaki identité na ye mongo. Abwaki identité na nga. Abwaki identité na luba. Abwaki identité na Congo. Mais ça ne va pas là. Hein? Si ko bakotuna ba yo oza congolais. Hein? Oza congolais lokota nini bolobaka kuna. Tantôt lokota na biso ezali ki congolais ezalaka wapi. En tout cas bozo ba eli akaki congolais ezalaka wapi. Tantôt na torobaka français est-ce que français za lokota na yo. Eza lokota ba français. Hein? Ki congolais pe ezalaka wapi. Ça n'existe pas. Mais bon meka ko réfléchir moi muke. Alors tokena rapidement ba batata ba dengo. Pamba te ngonga na télévision ezalaka mukuse. Na likambo etali Katebe Katoto. Oh, na Moïse Katumbi. Tozomona ba journaliste mosusu na kati na mboka wana. Bazo soutenir ba Moïse Katumbi, bazo ko soutenir ba Katebe Katoto. Oh. Mais est-ce que bato bazo comprendre makambo te pona ni? Hein? Pona ni bazo comprendre makambo te. Balobi na constitution oyo basalaki na Liège, taillé sur mesure. Hein? Balobi ke moto akoki kokoma président na RDC esengeli azala papa congolais, maman congolaise. Yango ekomami na constitution na ya colonie oyo basalaki yango na Liège. Sikoyo balobi papa congolais, maman congolaise. Mais sikoyo soki tozwi Moïse Katumbi bino ba journaliste mosusu boza ko supporter akoma président na kati na mboka wana. Katebe Katoto akoma président na mboka wana. Soki tozwi sikoyo constitution elobi na biso ke papa à la congolais et maman à la congolaise. Voilà. Toujours en na cadre n'est-ce pas, il y a identité à bapaya oyo bino bokenda kozwa. Pendenge komami na et constitution wana. Alors bama batata mandeko siko soki totali Moïse Katumbi. Moïse Katumbi papa na ye Muyuda. Maman na ye Zambienne. Mwasi na ye Rwandaise. Siko boye bisanga bino ba journaliste bozo ko supporter Moïse Katumbi. Siko akokoma président ndenge na constitution wapi. Po constitution wana o basali yango na Liège elobi ke oya kozala président il faut la maman congolaise papa congolais. Siko boye bisanga ye Moïse Katumbi papa Yuda un maman zambienne mwasi na ye rwandaise. Siko ya kokoma président na constitution nini? Bama batata bande.
na constitution nini boyebisa biso sikoyo Katebe Katoto ndenge moko ya kokoma président na constitution nini mais sikoyo bino bajournaliste oyo boza kosalaka promotion na ye kaka mpona mbongo mpona kanyaka mbongo yango mpe azwi epa na bino moko mpona kanyaka nde bozo kosoutenir ye akoma président na mboka mais bolingi toujours illégalité mpona nini toujours comprendre bino te mpona nini bolingi kaka bozoberi mais non écoutez soki Moïse Katumbi akokoma président esengelaka ende kokoma président kuna na Katanga soki bakatanga balobi ke non mais écoutez tokosala ya biso constitution ya état na biso ya Katanga alors comme ça président na bango ekozala Katumbi comme ça akokoma président kuna mais biso bangala tokolinga te akoma président na biso parce que aza korépondre na critère te alors epai ya bandeko na biso bamongo la même chose donc biso mpe tokoaccepte te akokoka kokoma président epai na biso jamais akoma président kuna voilà eloko oyo tokoki solo mpenza kosala totika bilanda ngulu totika bilanda landa tolandaka vérité place ezali kolandaka kanyaka misolo ce n'est pas bien eza malamu te alors voilà bamama batata bandeko bana lisanga ya timati moi appel nga nalingaki kolancer mpo na bino na pokwa na lelo yango wana alors donc tolanda totia matoi na biso makanisi ya biso maso epai ya fumu mwandase moto akokangola bino mosusu na kati na koloni oyo aza te moko kaka fumu mwandasemi epai wapi yo na ngai tolanda ye mpo na ete tokoka kokangola mboka na maboko ya bapaya ya barwandais oyo bakonzi bino pendant 16 ans assez c'est assez ekoki esengeli bato wana bakende tel est le mot d'ordre oyo fumu mwandase mapesi mpo na ete tobengana banguna oyo bafandi mikolo ebele na kati ya mboka wana alors tala message nakoki kopesa bino na pokwa na lelo alors donc tolamuka totelema mpe tobundela elongo moko na fumu mwandase alors donc napesi bino bambote tokutani esumbala nsima na nimero mosusu ya Congo Bololo matondo